Theresia, mais les loboye. To comprendre balandi bazola na biso bazana pour ça bayeba. Theresia azali acquitté to azali fautif. Donc il faut ba magistrat, il faut bato ba tiena ba parquet, ba sokola bango. Dollar yé bo fouti. Ba chroniqueur o bo célébrer fête wana. Balambi bi bata soso bo seki. Izunga lobi ya bino. Producteur ya mafinga. Yo lokola Museveni, Sepe Kagame, Sanguine. Lokola yo. Lokola yo. O fait o lobi ya na kola na bolo côté. O ko défier belle vie. Njingela nous sound. Papa Kulutu. Omoni yo. Loba outa na makola belle vie Nani? Auditeur mafinga. Loba yo outa na makola belle vie. Groupe Simba tangela biso film mouchoua. To betelo makolo ba maman ya famille Bota na butu bo beta ba. Bo tanga kombo ya auditeur mafinga. Loba yo belle vie orienté. Loba yo belle vie cha chef te. Pozwa kamwa eloko bimango o kenda. Kosala makambo zo sala na loba yo moto nzambe ko beta yo ngana baki na ko dénoncer yo osala misala mabe ya butu oyana butu beta nga desa na beta contre des arts wando ka muke wa stagiaire te to l'accepte après sa belle vie to ko diffamer na ba théâtre na mafinga wana alors tangu ye aye ko futa mbongo po ba bimisa mutu oya sokisi mutu bolole ya ese de Panama aloba ke beza ndeko baluka wana eza kabana bango et puis ye moko na obike nga sœur na biso Teresa Biso na pota to yeba boui. Comment fait-il ba page mususu bazo komake Belvi asunoli Bianca? Ba page mususu bazo komake Belvi bana ko baluka na mutuka. Mais Belvi azande. C'est ça tout mituna. Parce que Belvi asunoli Bianca quand Belvi a zo tourner wana. Belvi on peut sous na kati ya fête ya. Na kati ya fête donc akoma za ba Belvi belé. Mais vous avez préféré $100 on a qui n'a pas ça mutu ba futelanga $1000. Donc soki bazoki si mutu pona yo ko bimja c'est que oza pour ou bien osepeli oza sanguinaire donc olinga komona makila na maman bon la producteur batu nyo surtout ba contribuer na sortie ya sœur Teresa baza ba sanguinaire non mabe mais comment lelo na ba parquet coup blessure volontaire muta ko mafutela nga manda zongi nenda ko muta pota wana pe azongi ne penda to à côté hôpital. Nous sommes dans quel pays? Famille Botelo on a oloba polanda bato bazoloba madame Belga sunoli yankaki soka yaki ka wana sur place bazaka na posa ba filmer ye soka yaki wana sur place elinga ekoma omoni ye mutafinga ba atinda ba finga ba mais c'est les producteurs en tout cas merci beaucoup. ça dit bien. Mais est-ce qu'il y a un humanisme et qui moto otali maman moko boy moi na mwasi moko boy bakati le boko akekola na ndako na pasi azui soit propriété. Est-ce que producteur on pas dans la maman azana bandiko basi azana batu? C'est ça, le karma existe. Vous préférez botala ta société. C'est ça. Oui, bien qu'à ça la masumu. Soit disant, bien qu'à finga a fini ser la Teresa, ma finga on a ma finga été na vie na e. Oui, mais bon qu'à ta pas cité à moi c'est pauvre fille wana. C'est ça. Bon qu'à c'est potan na loboko. Babi, il paraît que nini. Mais vous savez où est là. Oh non. Et puis Bianca, Teresa a zolo ba que Bianca sa maladie. Oui. Moi, je confirmé au Lilo. Thérèse a dit Bianca bien.
Bianca ça a un secret. Mais moi je ne pense pas que Bianca ça m'a kangay. Mais il est gagné ni comment tu dis. Et puis explication à sœur même so Thérèse a fait ça na maman na ça louche. Ils a louche hein. Ils a louche. Ah non finga te toro ba vérité. C'est ça. Au moins ni makambo e salami o et puis ça biso mai. Wana bololé à moi ça na femme est censé. Mais oui, laisse-moi vous dire. Nalobi moi si lokola essaie de pas na. Soki to tikali biso mbalenga na mukina ni boaki na mai na. Apula nini par exemple. Moi na yo ça il est devoir. C'est là tout solo là. Au moins il faut bala moi ça mai. Tala, ko ça ba jete babundisa biso tina butu hein. Tina butu. Producteur mafinga yelanga na butu. Aye ko séduire nga. Je jure devant mon Dieu na tcheba na témoin. Et comment on va ça sur YouTube all? Tout ça a danger. Et voilà, entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue, mesdames et messieurs, sur votre émission. Vous avez droit de savoir sur votre chaîne favorite. Haute bascule. Mesdames et messieurs, chers internautes, malgré que nous ne connaissons pas les noms, mais nous vous honorons cet après-midi. C'est pourquoi, raison pour laquelle nous vous disons, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépendrait de l'heure à laquelle vous allez nous suivre en ce note moment. C'est moi, votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'élève de casse l'artiste. Je suis Exode Mikebi. Voilà, nous sommes dans Haute Bascule. Barokuna bako baluka biso koto to pesaka vérité forme. L'air est grave, l'air est grave, l'air est grave. Tolobi, l'air est grave. Ya télé si nalibanda to na parquet. Ya télé si nalibanda na parquet na prison. Bianca Zanga liboko etanaye ezali ndenge nini ezali nde ba information nyonso tozali na posa nango awa parce que vous étiez très nombreux entrés ya kozela. Qu'est-ce qui se passe dans l'affaire? Il y a Bianca Zanga, na lukeli bino papa kulutu ya famille Libota, Jerry Kobetox. En tout cas, yende et à travers ye kakande to kozwa biano ya malamu. Naibi Sakabino toujours na Haute Bascule. Bianca Zanga azali moko membre moko na biso awa na Haute Bascule yango likambo ya Bianca to kolandela yango malembe kino to kokoma yango na suka poto pesa vérité forme. Je profite pour dire un grand bonjour à celui qu'on appelle Esta Morena, la parisienne d'Elix Joyce MJK, Jessie Moulombo, et pourquoi pas dire un grand merci à la maman Eldine Mikebi, ma petite sœur chérie. Eldine Mikebi, balobi soki oza na posa ya kotongisa bilamba ya kitoko kende epa ya mère Kevin Mangungu. MK modèle Kevin Mangungu, moi c'est un merveille mosango, ba make-up ya kitoko oza posa ya kolati sa marié qui n'est pas réma style recoute Sandra Riziki. Voilà, ni tache, ni bouton, ni vergeture. Moi je suis 1m80, moi je suis Yatonda, elle s'appelle Maman Wivine Mukanga Mukoko, plus 1 États-Unis d'Amérique. Voilà, je suis avec Jerry Kobetox, Papa Kulutu, ya famille Libota, que j'ai dit déjà bonjour et bienvenue. Bonjour Exode Mikele. Boni. Oui, santé ça bien. Mais non, qui me za ngolo nzambe. Ah. Qui me za ngolo nzambe. Bazo simba nzoto me bazo simba molimo te. Molimo te toujours. Molimo za nzambe et ba famille Libota nyonso, merci beaucoup. Bao bozo benga, bozo tuna, et puis bozo linga boye ba éclaircissement par rapport à Nyon surtout les cas qui lobby tout ça na Exode na plateau, même si ezo ça la passe, en tout cas na vandinga moko boye, Nathalie na habité, ninge koeli Bianca boye, lobby pe ko elanga. C'est ça. Lobby pe ko elanga. Ntazwaka mayele à travers Maramuso ça. Comment la mukili. Voilà. Voilà, merci beaucoup Papa Kulutu ya famille Libota. Moi rétrospectif, il y a film Nabiso, Ezo Leka, Ezo Kenini Nipo, tellement qu'il va passer ça dans mon thème. Non, film Ezo Kenini bien. Ma famille Libota peut pas répondre. Ma famille Libota va répondre, va consommer film parce que
à chaque fois Madame Bellevie mabe na ya sana na mukili po ayebika kokoma film mabe sana et puis mabe sana mukili po azaka na vision. OK. Moni ngana sepelaka na yo à part lisango aux artistes et comédiens. Voilà. Mais sur le na ngambu ya comédie ndenge ozaka na vision na o se pumunaka. Ils ont ça déjà que muto lobby ata mukili la chelo au point. Et aussi mbaté. C'est ça. Donc c'est ça. Ça Madame Bellevie aza muto balingi makasi. Exemple batala ka ba film Madame Bellevie za ka ba famille botati. Ka ba famille botati. Non. Na congolais nyos. Na ba amoureux ya théâtre. Na ba amoureuse, même les abakou. Ah. Ba ko la bango tala Bellevie na faux compte. Ah, pour tala ya mona ta bilengi zo le kakuna. Donc les ala ngo problème te Bellevie abomela bango tata te. C'est ça. Abomela bango maman te sauf que moi, la divergence, moi, va créer outrage, la diffamation contre Bellevie. Film, qui est et nous ça l'émission a déjà 6e épisode est déjà. Donc, film qui est kitoko. L'autre, c'est moni maman soit servi blo na mesa et c'est ngani. Bana balia. Donc, biso. Maman a servi biso de blo na mesa. Biso to la na biso nzalati. Biso nzala pa na biso nzalati. Maman na biso puis maman biso za maman moko maman ba provision. Na ba provision. Couvre-feu ko za na mboka. Makeka na congélateur a fongola chi. Ya yebo, le bola la nzalati. OK. Donc ba filmer na biso ezali, famille bota to continuer ko consommer à filmer, filmer qui toko na zotala niveau film ezo kende. En tout cas, coup de chapeau à toi aussi, Madame Bellevie et puis na artiste. Moni ba artiste o ba ya ko jouer. Pour la présence ya ba te belé, ba Pape Lombe. Madame Bellevie mon affiche azaki. Mais Pape Lombe ba wela kana mupayambe tuté. Ah. Kasi Madame Bellevie ça la bonte. Atiki. Ba wela mupayana, ba wela mupayambe tuté pas atiki là. Donc Madame Bellevie a sa bongo na fiche à Zalaka. N'était tout sur la moindre émission de Wanda le Bango. Madame Bellevie a ba film soit Zaneti. Na fiche pe Azati. Mais film les autres alama. Film bien. Les a bien. Donc c'est ça. Bateau na ngalo belo mo bateau ba jouera pas Madame Bellevie. Na bateau ba jouera pas Madame Sila. Ba dinana. Tango ya ko jouer na ba ke bozo comme histoire. C'est ça. Il y a vie artistique na bino. Pour sa carrière. Et le binango leki na ngai ada ilunga abi vienga soki na sasa sous caméra ba jeti. Cela veut dire quoi? Ozo koma histoire. C'est ça. O jouer pour la Bellevie pour na silaki. O jouer pour la carrière na yo. Carrière mobimba yo, c'est ça. Et puis nazo signaler les gens ga 3 ou 4 bana nga ba okende atelier wana. Ah, au balancer recrutement deuxième. Oui, na moi na ngai Curtis la cheftaine azokende kuna na ebisi mwana ngai Fallon azokende kuna et puis na mwana nga mwa mke nazo former au monde na film na PC na combo ya ketchup. Donc ba on se met ça tu wana ba kende. Donc ça pour le renforcement c'est tout niveau la théorie artistique. C'est ça. Comment est le connu sur ça la théorie na on tout. Ata pratique et seulement ba koko so théorie ko aider. Donc ça bon pour bizarre na gratuit, ça gratuit. Ça gratuit. OK. Na ebisa bino a OK. Madame Bellevie a quoi kipaka a quoi simara place moko na poste mboko. Pour la rapport attention à comme attendre 60 ans a quoi simaka on. Telle vision le télé o. C'est ça. Parce que ba ne belé baza na posa ba kende ina. Ba yekola. Même susu mbongo makoki OK. Ya frère wana ezati. Frère académique wana ezati. Sikoyo bosani. Ok, donc il y a une brevet, la formation. Les paysans n'ont pas de nom, puis ça n'a pas de nom. Prof Mwambaye. Mwambaye. Il y a un prof. Donc il y a un peu ça qui a remettre distinguer qui va qui va brevet après ça qui va aux hommes. Donc ça déjà est là il y a quoi en atomsonité. Donc coup de chapeau à toi Madame Bellevie. Il y a un moment il est là. Ce bateau ba c'est les classiques. Bazo afina Madame Bellevie na TV na comprendre. Il faut comprendre ce que. Ça pour ni. Kasi pour le moment sur toi ça là. Ah pour le moment voilà, merci beaucoup en tout cas besoin qui temps ya kolanda vraiment filmé. Il y a Oezali Madame Bellevie a présenté les biso na Bella Production et pour vous ça n'a raté Mupanzi à Candy Star kuna kokende kotala yango et ça là vraiment
plaisir et pour bandeko nyonso bazo sala musala bango très bien bazali ba rwandais bazali ba congolais de tibiso nyonso bokende ko tia coup de pouce na bino ezalaka bien voilà bino belé bozo la question oyo en tout cas to koti wana pour la éclaircir bino tozoli bino moto azali na ba éclaircissement fiable ya Jerry Kobetox papa Kulutu ya famille Libota lelo boye to mona kiyo na analyse kaka na haute baskila koloba ko dénoncer ma bé oyo oyo salamaki oyo déjà ndeko na biso Bianca Zanga zaki déjà yakozoka azoka qui est pas ya artiste et comédien Theresia mais lelo boye to comprendre balandi bazola na biso bazana pour ça bayeba Theresia azali acquitté to azali fautif. En tout cas Batouno surtout bozo landa biso information ezali c'est vraiment déplorable pour Namboga na biso. OK. Et d'abord il y a boso nanu dans un congolais ceux qui boko tinda batouana ba magistrat na bo corrompre wana ba kanganga et je l'ai dit oh so ba kanine fona kufana bolo so na kufité na rolongisa bango misala. Parce que même première institution président de la République Fachi Beton kwa tombolo azol alingi justice ezala malamu tala na bokonzi ya Fati ba tebele ba botola bango ba ndako ba récupérer ba ndako na bango c'est ça justice na biso il faut la justice moko ya malamu mais comment lelo na ba parquet coup blessure volontaire muta oma futela nga manda zongi ndako mais muta pota wana pe azongi ne pe ndako to akoti hôpital. Nous sommes dans quel pays? Donc Thérèse a quitté. Yango na le bit. Sœur Thérèse a fêté. Tout le monde va vidéo na internet. Fêté, va festoyer, abimi. C'est bien bon. Abimi, akenda, amoni ba kokone na moni nga ya ba kokona. Alors, Bianca, elle a liberté. Bianca liboko on eza ndengini bat bana posa bayeba eta ya Bianca loboko na ezo vimba jusque là to loba eza na mutu moko te ba fana Belvi ba otinda mbongo oui Belvi ko bimisa mbongo oui mais mbatu o ba sali ke nani Bianca zoka wana c'est ça il faut ba bimisa mbongo mais selon les informations to yoki ser na biso a 48 heures bah on paye ça Bianca bon à traitement bah oui il paraît que bah payer $50 pour avoir traitement c'est là si quoi on a bilo ba comment na ba page na ba page oui tout qui na ba page tout qui me pena malembe tout na ba information yo payer $50 à soit traitement ngai information na zui na source a payer 48 heures bah on paye ça bon comment mutu oyo tolobite ke selon les informations n'engue to tamol parce que ngana yaki na silika ki na ba ki sœur Thérèse mutazoki si Bianca mais lelo même na justice soi-disant balobi ke le monsieur en question mutazoki sa ki Bianca sikoyo bazaki na nani na Thérèse non assisté sa personne en danger parce que lokola ya kimi mutazoki pena et puis yemo ko sœur andimi kuna selon les informations à cause de Bianca à charge mais comment batu baye ko sala matalana ya ko futa ba mbongo ya ko bimisa yana bango mais ce qui était mutazoki saki comment ko kia ki ne ko assumer que ngana ko pesa traitement te ce qui est mutazoki saki était mais ezali tango toto tambola na exode ba menacer yo toto ye ko menacer yo atanga na bamba ki eloko te muta bamba ki eloko akimi tozaki na mutu wana mais d'office ce soit Koufaki, c'est bien Koufaki. C'est ça. Bon, on confirme biso que muta ça qui a muza sœur Thérèse té. Dans le biboye. Donc ma camarade se trouve là te poali. Poazala qui n'a aucun dinga s'expliquer dans vidéo. Aya qui kutu ya yo ki muté mama albi ba ke neti dans hôpital place Bianca ça. Bianca, il paraît-il ça maman qui Bianca, il paraît-il akangi Bianca. Selon moi c'est un bololé wana nani et c'est des panneaux c'est loyer mais moi je ne pense pas que Bianca sama kangaye mais il gagne ni comment tu dis et puis explication à sœur même sur Thérèse a opé sana maman na ngeza louche eza louche hein eza louche
Ah non, finga te tolo ba vérité. C'est ça. Au moins dit makambo salami o et peut ça biso maïli. Mais est-ce que les loboui ba guerre au buzaka na internet parce que ezala ngo makambo ya si la na belle vie. Si la belle vie on veut tout monde ba on peut passer passer l'échange de paroles très ba swana. Mais ezala mutu na mutu yo pona na belle vie na yo bango na ba pola na bango si la na bango. Mais est-ce que guerre oyo et ko quelque comment tina niveau ya kozoki sana vraiment bongo. Kasi ba tu va favoriser guerre oyo comment niveau ozoki sana eza banani. Banani. Moi, je suis samtanga mankai Marie-Jeanne Bololé na Marina Lab. Oui que normalement Marie-Jeanne na Marina Lab ça n'importe qui na théâtre. Oui, bah ça va grand. Na lobi pour Loulou ba suspenda et obi que théâtre le baby obi point ba suspenda pour Loulou a jouer sur Nzonzing té. Oui point. Pour Loulou Nzonzing on nga salaka. Na bandane réalisateur na pichu mvama. Comme on ngo procureur. OK. Ngana ndo cha lumière, ngam ndé quoi. Côté lumière nga na son produit par Monsieur Achille, je crois bien. Pour nous il fallait jouer normal à jouer na pour nous ba na Chico ba jouer na Bouiboui aba na mama koala aba na maman normal moi si avait chaba personnel pour l'habi ko jouer Chico na pour nous il faut pas passer décacher. Bakulu de théâtre babi et mon a comme mon mais ça là qui normalement droit na yé droit na yé oui mais ba suspendai na théâtre pour na ba droit na yé mais siko comme on a ndeko na biso lelo siko yo chroniqueur soi-disant na ser na biso théâtre bazoki si chroniqueuse commission de discipline ou ezaki sera ba pululu wana ezapeka ezaka NTPC ezaka NTPC te NTPC suspendu pululu te wana ezalaki ba biloko moko machiavélique artiste ba sangani kaka balobi ke suspend ye lokola yaso mimona ye mais voilà vous ezaki légal te mais ce que boy NTPC comment légal pour tina ba kondi na biso ba ministère ba yebi NTPC o senga na bango ni siko yebisanga mutu azoki Moutazoki boui. Vous préférez botala ta société. C'est ça. Oui, bien qu'à ça la masumu. Soit-disant, bien qu'à finga a fini ser la Teresa, ma finga on a ma finga était na vie na e. Oui, mais bon qu'à ta pas cité à moi c'est pauvre fille wana. C'est ça. Boka c'est pourtant na loboko. Babi, il paraît que nini. Mais Moussapi ouais zo là. Oh non. Et puis Bianca Thérèse a zolo que Bianca sa maladie. Oui, moi nazo confirmé au lilo. Thérèse a dit Bianca bien. Bianca ça a problème secret. Ah donc babenga rende babenga kimna si. Bayebi baba ko sanga na bango. Tu oyebi asa bongo bosangi bongo. Baby ke malade. Est-ce que bozo yeba zela nan? Yo mutu oyo ko futa mbongo po bimisa sœur Thérèse o Thérèse Arima. Mais c'est ça place na koma tomoni. S'il te plaît. Nalingi ba komba ba toi. Ah oboyi na ba komba. Thérèse atangi kombo. Atangi kombo na oui. Thérèse atangi komba lobi mais sentel leki nanga. Alobi ya kolala na bolo côté lelo bravo. Tu comprends que ça bon makasi. En tout cas, moi, on peine à féliciter. Donc, est-ce que c'est normal, Mouto a sali ma bise le roi coulonnaire. Si qu'on a continué à féliciter. Continuez à féliciter. Mais c'est les producteurs. En tout cas, merci beaucoup. Ah, sali bien. Olingi ya no makasi. OK. Mais est-ce que na humanisme ya Kimomoto? Otali maman moko boy, moi na moi si boy. Ba kati le boko. Akekola na ndako na pasi. Azui soit propriété. Est-ce que les producteurs n'ont pas ça dans maman, ça dans bande quoi basi, ça dans batunyo? C'est ça, le karma existe. C'est ça. Moi il y a un moment na MC Bianca. Lokola na justice ya c'est alongi bangote akena ba on justice. Ba fêter na bango ba lobi ke boza sans esprit ba gomba gagner bino ba 1-0 les autres. Boza sans esprit yango na ba page baso koma vie asundoli. Kasi mutu na finga babi muto ba finga ka na belle vie. Bien ka ya ko finga ba tu na belle vie. Mais les lobos et belle vie yango asunoli face il y a problème et ko lié mais quand même maman à côté kuna asungi mutu na bango mais belle vie asunoli bien ka. Omoni siko omoni loko toloba. Belle vie asunoli Bianca pour belle vie mtatinda Bianca finga Thérèse. So Thérèse na atinda ka finga belle vie. Nani?
Thérèse tanga finga Belleville tanga yaka koloba makambo Belleville parce que tu as ba vidéo lokola bango ba samba na ba vidéo biso pe to samba na ba vidéo Thérèse tanga yaka ko diffamer Belleville na atindaki to ba sila kasi to ba sila po bango pe ba lo ba Bianca Belleville atindaka Bianca finga mais Belleville d'abord biso tebi Belleville nenga fonctionnaka alingaka ba fingeleti c'est ça biso leti ngana ya ka recadrage ngana mais papa biso to comprendre te pena na finga te to comprendre te ndenge yozo lobela mais to koloba ngo ndenge nini parce que selon les informations balobi ke mutuka ya Belleville e bandaki ko rouler mida et c'est plutôt wana bolole ya et c'est pas abi mutuka e bandaki ko rouler na nini na obi kabali wana obi kabala na nyos kombo ba olinga ba tomboleza kombo ya Belleville baotika Bianca baza na problème na Bianca baotanga kombo ya Belleville ok même sœur na biso Thérèse na mona vidéo mo koti Belleville na makambo wana bolole ya mwana mwasi na femme moko est censé mais oui laisse-moi vous dire na lobi mwana mwasi lokola essaie de Panama soki to tikali biso mbalenga na mukina mibwaki na mai na apula nini parce que mwana na yo asa il est devoir c'est là tout solo là on dit faut bala moi ça maïe vous comprenez tous ça biso peut-être mon balo ko ça no mutalo ngé mais moi cité pour yim dans un cadre moi si mutatika na bana c'est ça siko moi si a bololé lokola essaie de Panama oh yazo finga ba communicateur à Belleville ba ta passe essaie de Panama on accepte son colonie ni ONG mo ya yo ki ndoti ke la bana biloko kolia to bololé ya mama na ya za Kinshasa zela nanu to sola bien sola bien essaie de Panama moi ba biso somme to devrait YouTube ngana binde ba finga mutu tina 3e couche bengi na basola essaie de Panama faute na ote faute ya bololé ya mama na ya botayo donc tango zo ba ke mutuka ya Belleville eye ezo baluka na parquet pour y ba sœur Thérèse ya kasi kombo ya Belleville ba okotaka na makambo wana Belleville yo sani Belleville zaki na fête ya tadinga lapa c'est ça moninga bali c'est pela même na ba biso so to kendaki on te parce que to landela Bianca na ba téléphone mais papa pardon ko kenamba monter biso to posa to yeba boui comment fait-il ba page mususu bazo komake Belleville asunoli Bianca ba page mususu bazo komake Belleville bana ko baluka na mutuka mais Belleville azande c'est ça tout mituna parce que Belleville asunoli Bianca quand Belleville a son tourner wana Belleville on peut suna kati ya fête ya donc à ça Belleville belé donc sur la bonne place bien ba fanatique ba ko sanga Belleville et puis na fête wana azaki na rôle munene azaki ko jouer oui rôle ya théâtre mais présence na jouer rôle munene kuna vous comprenez sikoyo atiki fête wana aye et puis toke na contexte o ya bololé essaie de pas na mal papa ko tout les bololé toke na te papa nani papa tigani mbisangai toke na contexte voilà parce que il faut appeler les chats par son nom oui so mtaza bololé faut bengi oui continue non donc toke na contexte wana Belleville soka yaki pena na makamba Bianca wana ndenge ba oloba wana vous pensez que mutu oyo sœur na biso Thérèse a félicité pour selon les informations a beki di boko na mais Sabine a défié Belleville producteur abi azo sunga ya ne pas azo défié Belleville oh c'est ça lelo à l'action en face du monde na ba théâtre na ya mafinga moni yelo ko la saka na presse le roi bazoki si muta presse moni presse na bango eza presse est l'autre côté presse mo ba yebo sele ba tuba promotion ti tu l'accès presse à Belleville tu l'accès presse à Belleville tu diffamer na ba théâtre na mafinga wana alors tangu ye aye ko futa mbongo po ba bimisa mutu o azokisi mutu bololé ya essaie de Panama aloba ke Belleville ande ko baluka wana eza kabana na bango et puis ye moko na obike nga sœur na biso Thérèse en tout cas na biso ke na ba casting ba film belé peut-être misusu pe na banda ko souhaiter annonce à trop la tournage mais à ça monto yo même si lelo mais c'est même ça Thérèse a remonté na ba niveau c'est ça donc yo et puis selon les informations star le quoi Thérèse ba bengi yo oye Bobo ya obeta chronique te bobo ya obeta non te ba bengi yo pa mwana na muke bo sa neki camarade ya ça c'est ça même na bololé a essayer de Panama on a suka mwana na muke puis
yo mama mobimba mwana moyo ya mobali olaza mwana mobali deux fois si boye ko sala nini nani azoteka muninga nani kaoseka nani tipo nani nde tipo nani ni Zanzibar nani ozomona ke to sunga théâtre komote lokola bango ba célébrer pe ba bike ba gagner histoire esili bango ba champion eza problème te ba gagner yakazane mwana mobola mwana mbwa akende kokufa kuna bino boweli kofuta kaka $600 eye $1000 eye bofuti ba chroniqueur o bo célébrer fête wana balambili bata soso boseki nzunga lobi ya bino. Mais les lobos et tout qui n'est beaucoup plus na maloba ya na biso terrestre alobi boy abi bobanaki kozela botikaki nani OPJ azalate place bo memaki na parquet po bozela tongo eta na magistrat azalate na parquet po tongo eta na batinda na prison donc zalaki kabal wana iko c'est là notre solo là na acte o salami dans un pays au loisa coup blessure volontaire ils ont 3 mois de prison 6 mois de prison 6 mois de prison et bon ce que c'est Thérèse a na média ko lobaki balinga ki bakendisa nga makala nga bakendiso makala oteya ki batu na église bakendiso makala okabolela ki bana biloko na ofenina bakendiso makala osokisa ki mutu nde bakendisa ki makala c'est normal peut-être ba congolais oyo baza ba inconscient nde balobaki mawaya ngaka kende pena makala mais bon mais film ebongaka na mokongo azoba alingaki makala na oyo esalami nalobi omoni justice na biso ya esalaka na makambo moko oyo fallait pas esala esali obike jomo akufa pembeni na lupango na biso ntango azokufa mpe tokema na sete oyo kobenga susete babio moyen to déplacer ezaki mais ntango akufi bakomi kozwa komba papa nani koma mama nani batu tu bazaki na wana kobakanga bao siko ozomona bawela rambo intérêt na bao mutakufi na bakwiti na ye sikoyo ya mutu azoki o ba fait ezomona na mpote ezomona ata États-Unis nga na yebeza mboka crime makasi mais ozoki sa mutu boye okende kolala na ndako no bo célébrer fête bozomona na caméra muto azo filmer azo loba clair bien likambo prison au deuxième fois déjà bozo raté ngo bo lembate et puis nanga zo kana ba prison c'est ça est-ce que Belleville nenga zana ko calculer pena boye ando kanisa leki na yo no leki na oyo na internet nani leki na yo tendresse alors ben kabi bino bo calculer la prison mingi bo lembape te kotika ye il faut tanga comme prison pour akenda prison diffama mama batu mutakala na ye azakala mutakala mama batu azo diffamer aliaka embongo mbongo masumu atangisi nango bana bazute na classe si bayaka okanga yake nda prison ye wana tendresse wana est-ce que bango baza bata kolo batu bazolia mbongo a salité c'est ça Belleville oluka kangisa mutu pona nini mais lelonga na ekolo bango sila atindi basala bianka makambo wana te mais ezoya na mutu asila tango nini tango boobimisa bambongo boofuta po mutu wana bima donc ndam mama na bango pe aza parmi ba selon les informations entre guillemets balobi nini atindi mbongo mama na bango yaya kola na boloko te ya na ngai sikoyo $100 o bafutaka bagérie oyo po baya kofingela Belleville baya kofingela batu baya kofinga batu na kombo ya Belleville mieux vaut na préférer $100 wana ke nazokisa mutu baya kofutelanga $1000 donc soki bazokisi mutu pona yo kobimisa c'est que oza pour ou bien osepeli oza sanguinaire donc olinga komona makila na mama bon la producteur batu nyonso to ba contribuer na sortie ya Sœur Teresa baza ba sanguinaire non mabe Exode baza ba Kagame ba Museveni bala Kagame na Museveni ba sanguinaire bananga enzami bato makila bango vina bango makila bato etanga ngana zo mituna ata mawa iza humanisme kibo monto bateki
likolo ka makambo lobi tokutana na bilongi olie ke bozo mbongo bimisa na parquet mbongo ni koke ko soigner mutu wana non mais bon niveau et puis na oka ma justice na biso bazo tinda mutu akene ko vanda 48 heures loboko zo fimba ye mais bo bimisi bozu mbongo o ba futi bino yango so mona bana bino bazo bimara bana mobo ba toke oh procureur aboti mwana mobo toke oh magistrat aboti mwana moko boye mutu esala te nzambe aboti mwana moko boye ya mwasi mungando mais oui tous en politique mais oui parce que le maman bien que continue politique omoni lelo ils ont l'accent que mboka na biso président Fatia zaki na raison ya de la justice donc justice c'est ça ça non bien té donc il faut ba magistrat il faut ba to ba tiena ba parquet ba sokola bango faut que tika mutu azo mériter na place à oya servir mboka. Tu peux imaginer comment on a un numéro à la théâtre, il y a film à internet. On va créer des relations. On va créer des relations. Ah, ils ont des relations, hein. Tu peux dénoncer bino c'est là. Nga ku sobo kangi nga bo tshanga na cercueil mbala mo. Sobo tshanga na cercueil te to dénoncer bino. Voilà, merci beaucoup. Papa Koulou, tout on a pour ça, toyeba. En tout cas, on va féliciter Massa Nanga Mubanji, les lois à la parquet ya Gombe, azaki na Kalamu. Félicitations mon frère. Salam Salam. Mais il y a ça quand même ça. Il y a ça Moussa n'est bien. Ça Moussa n'est bien au Konji. Donc la benga qui est na likambo donc vraiment. Voilà, Tony toyeba et ce qui les loboye, ba kouk bazo célébrer, ba lobi ke ba gagner. Ce qui un jour ba gagner nani? Ba gagner bino famille Bota. Ntobeta e match ni. Ba beta ki match ya ko fini. Makamba ko gagner. Showbiz eza wana ba gagner. Belver so beta ba via ba gagner. OK. Belver sali atelier. Si la salini ba gagner. Ba gagner na match ni tobeti. Mais par rapport Lina foot to Ligue des Champions. Té par rapport à ma finga de Kindaka, bango bazokisi bino bozokisi té. Voilà exode na biso. Moni tanga na loba makam fubo kaka. Obi ke na bisa bino ke Belver so linga match théâtre bato bazo benda biso kaka. Na buzoba. Bazobozi. Bazobozi wa bazobozi. Donc bazolinga ba benda biso. Tala moment où l'autre sala mamba théâtre tout ça ba promotion. Makambo wa ko il faut ba gagner. Showbiz eza wana et déplacer te. Eza longa wana. Kaka pemena ambassade France. Futaka mbongo basala. Bo futaka mbongo wana. Atelier ya wana Belville deuxième édition. Ba former bana, ba former mon ponoté imikate. Ba former bana. Zanzibar te. Na théâtre bon pe basala. Na théâtre pe bino bosala. Bazo former bana. Lelo ba communicateur ya Makingandi. Bango mo ba finga bana bango elo ni bo jouer déjà. Bango ba beke bana mo ba jouer. Et puis bana boza kuna bon ça la histoire ya vie na bino. Oya kokota na télé. Bengi bango na atelier. Tobe baba kota groupe te. Baya ko se. Donc batika na bango kuna. Mais baya ko perfectionner talent na bango. Okuna trop de. Donc attends lelo boye. Moto a tourné na SB. Akoyende pa atelier. Atelier les ateliers ya Congo. Ya Congo mobile. Oh nyo so na posa. Oh tu ba ça ba province baya. Baya. Makamba ko gagner yango wana. Makamba ko gagner yango ba film madame Belga Sosala. Bino zo ke na biso oh to gagner pour te célébrer ba bimisi. Eza bien. Ba zokisi ba si ba soutenir ba bimisi. Et puis lokola yo producteur ya mafinga. Yo lokola Museveni, Sepe Kagame. Sanguinaire. Lokola yo on fait olobi ya na kola na bolo côté on ko défier belle vie njingela lusanzo papa Kulutu omoni yo loba outa na makolo belle vie te nani auditeur mafinga loba yo outa na makolo belle vie te groupe Simba tangela biso film joie to betelo makolo ba mama ya famille Bota na butu bo beta makolo bo tanga kombo ya producteur mafinga loba yo Belvia oriental te loba yo Belvia chao chef te pozwa kamwa eloko bimana ngo okenda kosala makambo zo sala na loba yo moto nzambe ko beta yo ngana baki na ko dénoncer yo osala misala mabe ya butu oya na butu beta nga desa na beta contre desa o ando kya muke o stagiaire
tala ko ça ba jete ba bundisa biso tina butu tina butu producteur mafinga yelanga na butu aye ko séduire nga je jure devant mon Dieu na tcheba na témoin et comment on va remonter ça na YouTube toza na danger ayelanga na butu a séduire nga et comme ma bien ngana za deux fois ti ngana za herbivore yo appelle Joe papa ya bana ebele yo na ko sa 10 bana donc baza bato misala butu loba yo to laquelle yo mabe lokola yo na miso bato lobi bato ba yoki yo ozo défier belle vie likamni yo défier belle vie na nini belle vie abondi c'est la vie baza na problème la belle vie asa na problème la belle vie asa na problème la belle vie belle vie aboyande misala mabe na ye wana misala mabe belle vie ko ça on mélange pas torchon na serviette belle vie aboya misala mabe na ye bato baloba te bosa na liste ngo akangisa bato na totala mona bosa na liste ngo akangisa o liste pe akangisa bato comme basa la liste ne ba oloba wana basa liste akangisa bato mais soki babi bino bokoto bozo finga makasi nani afinga tolo ba vérité o eza ko finga leti anga na fingi te na lobi vérité ba yaki ko bundisa nga na butu pas producteur ama finga ayela nga na butu na denosango et puis na bisa que soko yé lisusu okozwa elo ngai Jésus Christ Nicolo papa kusupemeli mama Maria na kindam fumukimbao ole kawa. Voilà, merci beaucoup papa Kouloutou et la famille Libot. En tout cas, vous étiez très nombreux en train de bien cette émission. Lelo boye. Ngana ko kataka na kalukao. Osalini. Bilama na zokeli nango. Tala. Ya kaisala na kaisala. Ya nzambe. Mobala tunaka nzambe. Nzamba tuna mobalo sali boye pona nini mobala bisaka nzambe na fandaka na nganga moko yom to tindela donc nga mobali na samba na nzambe donc yo na okendelo kaluka nzambe so tuninga olekisa ki azokisanga boye poani bomeka bajana na bato bomeka na bongo mais lelo boye babandi na Bianca poko ba fe ya kozokisa c'est Rambo 1 soki lelo boye comme Rambo 1 Jemima Ibele Rambo 2 Bianca Rambo 3 boya pa na gardien Nigeria Enyami Ozahana. Vous appelez la parade à boy. Voilà, merci beaucoup en tout cas. TV Zangunga, tout ça vraiment. Et puis na parquet la so bazo autorisé. Mutu abimi na ndenge ya mafios, ba filmer, ba célébrer na parquet. Nous sommes à quel pays? C'est un pays mime. C'est ça. Bon, on a pas mis sa président Fachi nani. Bon, on a pas mis sa président Fachi nani. Donc ça passe. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, nous faisons cette émission avec la douleur dans mon thème parce que un de nous a été touché. Bianca Zanga, moi, Nasuka, ya famille Libota, Azala Rana pour nous sepeli Sabino. En tout cas, soutien à Bino et pas à Bianca et vous allez très le bienvenu parce que Bianca Zanga na minute Azana posa un réconfort na Bino, Azana posa un soutien moral na Bino, Azana posa yaba conseil na Bino et pourquoi pas côté financier, ce qui moyen zali kosunga ndeko biso Bianca Zanga parce que liboko eza ko vimba tisiko yo musapi eza ya kokuya donc je sais pas ce qui traitement ko zone et puis ba to lo ba ko retenir to ki ba moto comme na suka bololé essaie de pas na malobi Bianca boyi ba tongai tala lokuta ko sabato mutana pota aboya ba tongana ba kana ko samba na Thérèse pour nini mais tout le monde dit Bianca yemo ko sa la vidéo alobi bien ba tongi ba la tina vidéo. Au moment que baza lingomba ya bandoki ba sorcière azobo ya batongane fa samba kaka na Thérèse eloko ngana ko bato ba retenir. Merci beaucoup. Merci Nani. Merci na justice. Merci na Sœur Thérèse oza mwasi osepeli obima okenendaku Bianca souffrir. Merci na producteur ya mafinga oyo pesi $1000 selon les informations de Toyoki pour ser na abima ya na yo pour botamane libumu moko ya tata moko mama moko abima eza problème te eza malamu mais boye bango na lobaki soki bakati likamba Bianca bien te bakotia bato soit danger parce que tant makama bozo sala ma l'état zoko kokata ngote tozana ba Museveni na théâtre toana ba Kagame
toi na bananga ils ont kende mabe alors ce que biso ba wazalendo na ba FARDC il faut sikoyo to attaquer bon agir to protéger mboka ilo basuka ya mwana ba dédicace en tout cas ba mbote belé na ba tout en tout cas famille Bota merci beaucoup famille Bota lo ngana oloba bolanda bato bazoloba madame Belva Sunoli Biankate soka yaki ka wana sur place bazaka na posa ba filmer ye soka yaki wana sur place elinga ekoma omoni ye mutafinga ka atinda ba finga bato ayake ameninga Sunoli Bianca tango aleka na TV soi-disant afinga ka Teresa Belva tinda kete c'est ça soki boke na conteste Bianca Belvi mutatinda ka finga Teresa pe sila mutatinda ka finga afinga Belvi ou que devait tori devait ok toke na mobongo donc cela veut dire ki bo motoka ezala soko ça pena mutu douleur ou bien ka ki là nango bala batika ki là nango c'est ça donc mais boye ba ki bozui problème na moi ça batu oyo yé moko ser na biso ba ki aza maladif lokola yo ba ki aza maladif aza pena maladif faso Zoa ba soin na ye. Zoa ba soin na ye. Maman. Zoa ba soin na ye. Kolinga te comme na village assis je savais. Zoa ba soin na ye. Tout ce qui. Papa lino so bana maman tina bambote na bino belé maman dongo ma merci beaucoup pour l'appel na yo na ya na ya Fioti Ngoma merci beaucoup na Bibish Kandeya merci beaucoup na bala mama chérie ma sœur ma Sylvine Jolie maman Brigitte Nkofi do yekutu donc lokola muteme bimeli banda même la famille Bota ba yo capacité pour bazokisi mutu na bango Biankate même mutu mo communicateur mo yanga mbasi la soka zoki to sala nyonso meto comme na ba niveau c'est ça parce que batu bazokanisa batu bazoka capacité pour na Biankate donc pas si moi si mo boza na famille na ba banda na ba koko donc ça passe. Voilà, merci beaucoup. Vous étiez très nombreux en train de nous suivre. L'émission, vous avez droit de savoir qui était présenté par moi, votre humble serviteur. Le petit-fils d'un bon maître, l'ère des casses l'artiste, je suis Exode Mikebi. Comme j'ai dit toujours, tout a commencé en beauté, fini avec joie. C'était l'œuvre de votre humble serviteur, le petit-fils d'un bon maître, l'ère des casses l'artiste. En tout cas, j'ai profité pour dire un grand bonjour, na assistance. Il y a Rebecca la douce, en tout cas Rebecca la douce, big dédicace nayo, Yango Wana et pourquoi pas dire un grand merci à Eladine Mikebi, ma petite sœur chérie, la maman. En tout cas, big dédicace nayo et belé, pourquoi pas vraiment Balobi. Félicitations à Jemima et Kamba, félicitations à licencié Nabiso Jemima et Kamba. En tout cas, vraiment Tozala on a pour péter champagne, Tozala yo pena Jemima et Kamba et Longo na Rossi. En tout cas, Tokozala on a pour fêter yango licencié Nabiso Jemima et Kamba. Balobi ni tâche ni bouton ni vergeture, monsieur 1m80, monsieur Yatonda. Elle s'appelle Maman Yvine Mukanga Mukoko, plus 1 États-Unis d'Amérique. C'est par ces noms que nous mettons un terme dans notre tranche d'aujourd'hui. Comme je dis toujours, c'était Exode Mikebi. L'équerre de l'homme n'est pas mauvais car il bat à chaque seconde pour que tu vis. Restez chez vous, qui est la paix du Seigneur règne dans votre maison. Au revoir, bye bye.